papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et puis siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, Labrinha. Ah, o Jorge. Nós vamos kenda sikoyo. Antonio Miala, obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya Ngoyo, Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nanga Labrinha na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na nga nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nanga Labrinha tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na zi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Nyonso, Bamesana Kolanda, Irene, Masiandoki TV, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vrai pour essa la bino bavne makasi, Nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola apambola bino pour na patience na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi. Yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba oh nanu ba s'abonner na site yo te bo s'abonner s'abonner au site ya maman Abino. Bah oh déjà bo s'abonner, bo partageaka et ça la vraiment bien makasi. Là to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya Docteur Achille. Kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vende ndaku na verchache ya kusamba ezate. To pesi ba bizu na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi ya vienanga Jansi Bolanga. Merci na mama Tazivita ya papa Trésor Chou balobi porte-parole na biso ya Maele Anastasie Vita umela to bosani te fifi tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes balobi ya kati fifi tomo umela pourquoi pas ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle. Bazui wapi. Ba mourez oh maman abino na la rabino masola solo biso to beta ko bergine te. Tozo rappeler ban Allemagne
olingo tinda carton na Angola to na Congo Kinshasa kohésite te na kati ya Bundesbenga vie na biso Poshan Handel mobange na shipping na kati ya Colonne balobi benga mama Irene Masiendoki ozwa numéro ya Poshan Handel mobange na shipping bande ko Allemagne bola la pongi ya ba bébé balobi vie na nga Poshan Handel ato pesi carton diamant ebunga kate. Merci beaucoup na Jolie Musungai de longue jambe. Jolie Musungai de moi-même na kati ya pana maseke bien makasi to bostani te kopesa merci na vie na nga Jadon Fumu ya Zélande balobi vie na nga Jadon Makola umela boni basangwa la reine Vani balobi wana belle sœur na nga moko epesa zuwa te tokendaka bongo bamoure na bamoure nyonso mama Irene ayaka boye na elaka bino maso ndenge na mesana koyebisa bino biso osalaka proverbe 19-20 po esunga yo na nga na suite ya vie toyaka boye mpona kosunga communauté tobetaka masolo po esunga biso nyonso ndenge tolandaka mama Irene nzambe alola pambola bino ndenge bopartageaka bavideo ya mama Irene ndenge bozomona mama Irene te natiekaka foto la fo bocomprendre ke mama Irene aza monta mosala soki horaire na ngai ya mosala ezosimba te mpona asala bavideo na mimonisa ntuka bopatiente semaine tokobanda deja mama Irene akobanda komimonisa donc oyo bozomona mpe na foto eza kaka mama Irene esalaka ndeti na obouge esa apelo te bopartage bosabone na Irene Masiendoki TV bamoure na bamourezi nyonso bapapa na bamama ya Jérusalem nayebi bino lisolo moko bandeko na nga ndenge tolobaka bolingo eza nature abata mokili te lisolo nazobeta eza lisolo moko ya ndeko moko ya togolaise moto apesinga yango mama Irene beta lisolo lokolo betaka masolo bato ya communauté na biso balanda bakongolais bayokaka lingala bacomprendre ke mokili eza mabe eza likambo elekaki na mboka na bango na Togo abi mama Irene ndenge naza awa na kati ya Allemagne parce que togolaise wana aza na kati ya Allemagne asolaka bien na mama Irene abi nde naza na kati ya Allemagne awa tozalaka na fille moko aza togolaise soki auti Togo aye Allemagne po yaka poto mingi communauté na biso nyonso tokimaka ye tolingaka koyamba fille wana te omona bengi opena parce que tokola na ye kote moko mama Irene problème neza po bake bolingo eza nature abata mokili te fille wana azalaka na moninga na ye moko boye bande kokola na pasi na ye pe fille ya Allemagne azalaki na vie te na camarade ne wana pe bazaki bango nyonso quartier mo bazaki vraiment na bozwi te mais camarade ne wana mosusu wana papa na azalaka koka abuka na makolo abota bango bana nyonso na nde kaka za koka bazalaki vraiment na vie te po balia fo mama na bango akende koluka eloko nini esalamaki camarade wana bazalaki na cousin na bango ya famille ya musika parce que camarade wana tema pa bango azalaki koka bazali na bozwi te ndoke pa cousin parce que cousin bazalaki na mbongo ndeti akoma boyi ya bana cousin wana po azwa mo eloko kolia azonga na koto baya kolia mais fille wana tata bango azalaki koka azalaki kopesa mpe ya bano bazalaka mayele na classe cousin na bango akoyebisa ye poko otangaka te fille wana lobi natangaka te po bozwi eza te cousin wana lokola amonaki ke fille wana baza bapauvre akangamaka mingi na bana na ye mpo na éducation bana ebeba te abi akotisi mwana mwasi papa bango azalaka koka classe bandeko bolanda lisolo très bien bokocomprendre pourquoi mama ebetela azobetango akotisi mwana classe mwana soki esalika komotanga na ekole bien baza na bozwi te papa na bango aza koka mama na bango mutaluka mpona kolia me lokola cousin wana komisi na ekole ya bana ne batanga esalika kota na ekole moko ya bana moko ya propre cousin afutelaki mbongo akoma osombe mwa pantalon mwa t-shirt mwa jupe po akende propre bandeko bolanda lisolo très bien fille wana mama bango aza papa na bango aza koka bazwa na via pasi eya kosala kende kola ndoko fréquenté milia bana bazalaki bien camarade no batanga ekole moko azalaki na bazalaka waka mbongo baza na vie ya bien na Togo azali komonana te après koyebise ke nazomonana te parce que to père de tante na biso moko boye tokokunda ye ndeti mardi fille wana bokufeli tante abi wi tozala matanga tante na biso akufi fille wana malgré tout ki pauvreté na bango papa na aza koka bana mbongo te mais lokola fréquentaki déjà kola bien asalaki relation na bana bonne vie alongwe na ki pauvreté ne alandi moninga ya bonne vie na matanga bandeko bolanda lisolo très bien bopartage yango est-ce que tozo se comprendre mame beteli nga soki azobetela lisolo bocomprendre yango yango nalobaka ebeteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe ebeteli promax mwasi wana oyo bapala bango aza koka wana
azalaka mpe na camarade na ye bakolaka na pasi quartier moko mais atangaka sikoyo na bana ya bakousin na bango na ekola bien azwa su bacamarade mosusu kota koma kotanga nde siko kota koma kotanga bacamarade ya bonne vie na bapère de tante na bango alongwe na commune na bango ya batapasi ake matanga na famille wana ya bacamarade oyo basala connaissance na ekole ntango akomi na matanga avandisi moninga na matanga esali ke oncle ya bana wana ya bonne vie aluli mwana mwasi oyo azalaki moto apasi oyo papa nazalaka koka alingi ye bakomi bolingo bamakangu eya kosalaka tala eta na bango papa koka mbonga malonge ezata kome koede siko famille na bango esali ke papa na koka azwi mwa chaise abandi kotambola na kiti basombele mpa mobala mwana koka na azali kotambola na maboko na mapapa selon lisolo bana quartier na bango mwa mwasi atanga azwi mwa vie mwa lipe komo mona na mwa t-shirt mwa mobali komo sunga famille eya kosala ke mobali na ye wana alingai kofete anniversaire abaki ekuta na restaurant ye ayebisi mobali ne namema kopine na ngai aya mobali na bi pas de problème okoya na ye kopine nake komema camarade ne oyo ya quartier oyo bakola na pasi abete ye soka ke ntika nakoma kotanga nakuta na famille moko camarade mpo monake moninga change avi azwa mobali na mili akendaki amemi camarade na ye ya moto apasi wana bango na mo batapasi ye azwi mwa vie amemi ye na restaurant bana nzambe bolanda lisolo ekoteya yo yo moto ozalaka na facilité ya kolakisa relation na mpa moto nyonso teyama eza na barelation mosusu bamemaka troisième personne te mais botikalaka bino mibale eya kosala ntango bake na restaurant memi camarade na ye groupe ya bamobali ne kiri na bango eza na camarade moko ya mobali asepeli lisusu na mwana mwasi oyo bamemi wana epai ya mwana mwasi oyo aza papa naza koka oyo azwi mwa vie na nsima ya camarade oyo alalaki na matanga amemi susu mutu abaki esiko olingi epai ya camarade ya mobali na fete anniversaire ya camarade na ye ntango mwana mwasi wana bamemaki balingai na mobali atali siko mobali oyo alingi ye na mobali ya fille oyo nazobetela lisolo azali na papa na kata na makolo abokola bango bongo koka mobala fille wana tata bango aza koka aza na mbongo koleka garçon oyo alingi fille oyo camarade amemaki est-ce que tozo se comprendre ekoti keto bana nzambe bolanda mwana mwasi wato balingi kapa camarade ya pa mobala camarade ya mobali ya moninga na ye oyo est-ce que tozo se comprendre donc balingi kaka komotia kisongi anje bisomba ine makambo fo yebisa camarade na yo kamwasi na linga tata banga za kakoka est-ce que yebi yango abi oui no kama sondi tata banga za makoka po mukolo camarade nanga sombelaka beau père na chaise roulante tozalaka nanga abi na buto atambolaka na quartier bakanga bango bandoki lopango na bango bandoki akomi ko beta mabe ya camarade na ye wana oya memi ye na milie ya bien bandeko botala mokili ndenge tambolaka ekote yo mutu ninga kofungola ba porte ba connaissance no nyonso kokabaka ba camarade eza kitoko te abandi kotonga kaka te mwana mwasi ake koluka ti banganga na mboka na bango na Togo babebisa mutema ya mwana mobali wana oyo alinga fille tata na bango azalaka koka motema nebeba aboya fille wana eza te mpo alinga ye mpo ka fille wana tikalaka na pasi mpo fille wana pasi na bango elekaki makasi na quartier koma ya koso mobala mbongo koleka ye azobosana ke ye moto amemi ye na milie wana kisi asalaki esimbaki mobala fille wana tata bango azalaka koka ayini fille wana ka diku alingi suko koyede bango tabi oza na misala mabe papa na bino azalaka ndokilo makambo nyonso fille wana alobi evandi na mitema bato po akendaki pena pa ya nganga ake kodétruire vie ya moninga oyo amemaki ye na milie bana na nzambe botala mokili Jésus Christ revient bientôt mokili eza na makambo ebele fille wana bandi kolela bonde na mobali kisi bake kozwa amona fille yango soki salita ndenge nini malgré sokoma kimanda mobali abi non nakomi kitati na niveau famille na bino tena kelinga mwasi ya pauvre boye papa ne koka papa ne ndoki donc makambo nyonso camarade ya memaki na restaurant lobaki batu bakomi kondima mwana mwasi ake kolela tipa camarade ne o alandaka na matanga bitala oncle na yo tozaki na bolingwa bien camarade nanga na memaki ka na restaurant ko anniversaire oncle na yo ton camarade oncle no kaka lingi camarade nanga tala ndenge makambo nange bebi oncle tiko sentir ngate naye camarade na bi désolé nga pe na yeba kiteke bozaka bandoki soki na yeba ke bozaki bandoki tala ndenge za koka bongo na butu atambolaka ndenge ko accepter to bimana oncle nanga abi c'est faux
oyo kabisolo pona nini mobala akutanaki nango na chance na vie aza na mwa mbongo abanda kosunga famille mobala boye po amemaki camarade ne na anniversaire ya mobali na feti camarade ya mobali nake kolinga copine wana copine ake kobeta le passé la bango le passé kudu te ake kosela bango makamba ke tipa nganga abebisa motema ya mobala moninga bayina ye azalaki na shock kozanga pe yesu ya mwana lokwa mobala ndenge azosunga bango ndire fin du monde yango wana ayebi te ke chance ekolabuka mpe su lobi aya kobebisa bomoyene fi wana Togo amelaki kisi amiboma sango epanzanaki na susi ya fi wana ndenge mibomaka mama na ete bazaki na pasi mwana na liboso ya mwasi azwaki mwa vie mama na saka 2 semaines après enterrement mwana ne asala crise cardiaque mama wana akufa pauvre tata wana ya koka tambolaka ti lelo na pasi abokolaka bana batikala na ndako 4 bazalaka 5 mama Irene ba makambo ye koyeba na Togo ke mutasala ki baje wana ezali mwana mwasi wana tangu ka camarade na kufi mama Irene biso toyeba te génie ne lekaki wana camarade wana apela koma na mbongo mobali wana koma na mbongo batonga ba villa na Togo mama Irene bakoma koya poto pampa mwa mwasona ya Allemagne pamba za togolaise mama Irene communauté so to yamba mwa mwaswante poto ibambeleka na Togo azabu tabakiste ba te génie ne leka si maliwa ya mwana mwaswa ndenge ba fuluka na mbongo mama Irene to sosolaka te ya mwana betel so na langue na bino pesa conseil na biso surtout ba mama tozalaka mayele oza na relation babomba kango relation eleki mbongo oza na mobali na yo oza na mimoko ki amitié ezokende bien ki amitié ezaka na bamoin to eza na baplus ozomona camarade apesanga baconseil bien aorientaka nga makambo ya vie ateyaka nga makambo ya nzambe ndeko na nga bomba camarade wana jalousement komema mutu mosusu pembeni te o camarade nanga yo yaka tokola no te omoni camarade nanga wana toko makambi so mama kosala yango te ki amitié kitoko ebongaka bozala mibale soki boko misatu kisongisonge yaka keto ekotaka yango wana conseil na communauté ndeko zolandanga zala na secret po mutu akoma na keto na yo eza soki ozoyebise makambo na yo bolamu ya bana na yo bozwi na yo façon de vie na yo mama akokoma na keto eza na bato mosusu na mokili oyo basalama te po bamona bolamu ya bato bango basamba bamonaka bato balelaka oyo akapane defisanga 10 euros defisanga 20 euros soki ozaka na 50 000 euros akoti keto donc yo koki kobonga te na vie yo fozala kaka na nsima na ye mama Irene makambo etombokaka na Togo ebi ke mwana mwasi oyo azoyebise ke pourquoi camarade na akufi mpo kende koloba makambo ya mabe mpo na ye na libala na ye entre temps ye moto amemaki oyo na milie wana leo soki oza na vie oyo ezalaka grâce ya mwana mwasi wana areponda fille moko ya togolaise alobi ke ezalaka grâce na ye te nzambe ayebaka ke un jour nga na okoma na esika boye autiliza mwana mwasi lokola terme ya punda ememaki yesu masiya na Jérusalem oyo na bible mpe bakoma ete bato mingi babosanaka na vie ke ndenge lelo bazalaka na vie eza na bato moko bayaki kotrace nzela mpo baleka siko moto atrasaki nzela asimbaki pau bakanisaka ye na vie eza nécessaire bamipa misu balobako eza destin nzambe ayebeke un jour nakozala boye oui nzambe ayebeke yo kozala boye mais aetilizaki nani po yo zala boye ndeko na nga yango tolobelaka pundu ekotisaki yesu masiya na Jérusalem azalaki na makoki ya kokota na Jérusalem ata bimisi mapapu po aza nzambe mais andimaki punda wana emema ye po punda asala mosala ekamema mokonzi tokanisaka punda wana bato mingi na vie baza bapunda ya baninga amema na milie amema na musala ozwa vie asela kopa libala lelo za stable ya libala na yo omona mutu apesa ko commission libala na lelo boluba na ate oyina ye pona nini yo zwa bomengo okanisaka tate ke avant na yeba anamu eza bato musu na vie ayeba na kutu na mutu te na sima ya mutu nde baye koyebana naki mutu moki nganzi mutu wana pa memie na niveau mo pe azwi pe vie oui nzamba yebaki me mutu asalaki po eba mutu akorienter vie aza mutu akopesa merci merci zakato sombela mutu lopango opesa eba mbongo reconnaissance la reconnaissance na vie
edaka yango tolobaka merci efongolaka baporte merci etombolaka mutu bandeko tokosana te yango conseil na communauté bana baso bazalaki oza na mobali no komemaka bakamarade epa mobali no basi mingi baperda mabala mpo na bimemamema ozosala business na mileki nyonso obetelaka bakamarade eza na sensi te okendaka mosala salaire nio ezalaka na secret te ndenge bafutelako bafutaki nga 1500 bafutaki nga 2000 oyebisaka bakamarade ozofongola porte ya keto akomi koselo bacalcule mwa pasi azwaki 2000 mwa azwi 1500 mwa efongolaka porte ya keto bata mitema mabe na mokili bazali botala mwa mwasi akufa famille pauvre azwaki vie ameni muninga na fete anniversaire ya mobali nazwaki ya mutambongo kuna bake balingi pe muninga moni tenten mobali naza na mbo koleka mobali alinga fona détruire vie na ye mokili eza mabe ntango tosalaka baninga mabe biso toganyaka nini oui toganyaka nini mokili eza malamu te yango eza na bandeko mingi ya batogolaise balobaka ngo toza na almana tofrankataka bikolo nyonso alobi mama irani biso na Togo tolingaka su mibali baza te ko aza na eloko te ayanga na lukele po tobonga na vite fo azala na mwa eloko ne ndambo nga mpe naza na ndambo tosangisa po tomona mingi na Togo kisi ezalaka mama irani eza na mibali mosusu na vie aux yeux aza na eloko te zéro par terre otie befort obomi nzoto osali tu bokoma stable tangu ya kozwa batu mingi bazolandanga baza na baproblème o bakutama nango basala batu bolamu etournela bango na vinaigre bamama eske bozali babolamu ekuta bino na ezalaka bien mais bolamu wana osalaki lelo etournela na vinaigre okoma kolela ozwi pena mobali to mwasi oede na vie osali tout mingi bakolanda so bakose retrouver ozwi mobali na pasi to mobali akoma na mbongo abongi alobi oza mwasi niveau na ete oza munene abandi kotali so ba défaut oza faux chéri otanga te omitali pe oleli même na pays na Afrique na Congo mingi bateka mapa bateka makala na ba belle famille baso mutu azoteka mikate na bokilo na ye po mobali asalaka ta sente mutakeli bana na femo baza pauvre bokilo atekaka ndunda ye pazo ata lipapa na liputa bake koteka ndunda na bokilo lobi mobali akoya poto atika yo abosani yo akomi na mbongo azwi mwasi ya poto yo mutu bosufraka na Kishasa yo lisusu te mingi baza baputa mobali ane eloko te meme na poto awa abosa eda mobali apesi mukanda asali nyonso mobali tanga kozwa vie okomi lokola papier oze loko te oza mwasi ya niveau na ete oyebolo ba français te surtout mibala ba complexe balingaka français mingi ba mama tokeba bolamu zoba maweza ngambo topekisi batu kosala bolamu te bolamu efongolaka baporte bolamu epolaka te me tokeba tala mwana mwasi oyo amonaki yango bien namema camarade nanga na milie ya mobali nanga loko aza na anniversaire ake mpe kuna nzambe asungi balingi ye mpe me akeka akokota keto ti molimo moto ekota na sa mabele bandeko tobanga nzambe bopartageaka masolo mama Irene eza lisolo ya bakongolais te nazwi lisolo mosika na Togo Togolaise mutabeteli ngango tema zake intéressé ngabina tsango na lingala po communauté pe eyoka ba mama surtout biso basi toloba moi trop secret ndaku na yo kobeta te vie ya bana na yo kobeta te surtout ba projet na yo kobetela mutu te salaire na yo kolobaka te mokili eza na ba réalité oui muto zobeta lisolo tanga zoka ba monto zo azoselo ba calcul ndeko nanga ozofongola porte keto tokeba Jésus-Christ revient bientôt tant eza mauvais nalobake loko mingi bolamu zoba maweza ngambo batu mingi basala batu bolamu babima bazoba bayokela batu bamawa bamema bangambu lelo na vie oui batu mingi tosungaka na pasi tangu bazwaka tokomaka na nzembo awe ranson ya 13 ans tobandaki nga na ye na pasi webi nzembo wana utabo mwana tanga sisi kelasi azwi bomengo alobi naza mwasi ya niveau na ye te me soko oyebaki naza mwasi ya niveau na yo te bandeko tokeba na basi na mibali conseil eza gratuit
tokeba basi mingi bakolanda lisolo lelo balelaka babengisa mibali na Congo mwasi atiki yaya na ye atiki baniesi na baneve na ye abengisi yo mobalo ye poto papa yo koma na poto mwasi aza mwasi niveau na ote aza munene mais tanga sombelaki otika osama voyage azali pe ka munene oboyaki billet oboyaki avion te tango komi na poto okomisi mwasi lokola papier yango basi mingi lelo batikala kaka na si je savais bazolela si je savais papa Madilu nzamba zwaka lukumu kileza na ba réalité na ba mama courage solo eza ya biso te ya ba togolais mo mtabete linga abi mwana mwasi na ya kadma lelo apela to comprendre ngate simaliwa fi wana geni ne leka wana atonga ba villa koma na mbo meren to koma okime to banga kai po ndenge bazana fi wana ba camarade pe mteme na millier akotise na sama bele mama Irene to koma na somo loko betera maso na langue na bino pese lango pe conseil na communauté na bino to keba babengisi na restaurant pa mutu kende yo moko comme ma camarade te mingi ba perda mabala bongo ozana mwa copine na yo na zozu mwa visa na ngana o question bloko oteka ya kofa fongo lelo ba tala ba fongo la suba ba porte te même na misala mingi ba mema batu na misala ba oluka muna musala pa na biso ba batu yaka na okomema muna musala yo ba longolo ya tikali asali nini oyebite alobi nini yo yebite nzamba zwa lokumu ete ya yo tokutani balasima ce qui est sumasi ya zone te tokobeta suba histoire vrai beau partager beau s'abonner na Irani Masiendo qui TV aussi ta maman abino et ça la bien makasi semaine on aza mwa busy botala ka futa maman Irani azolo ba mais semaine wana bo mona nga pesa la bien makasi bisous bye Patrick kozo sala biso boye pona nini balobi mwana mboka aye na solution bo moni ndenga zo kende na bino tala musala yango yo mutoza na problème yaka omoni ndenga zo boma ba mpese bintiekwa na matla na mbetu bomoni bulo benga Patrick na numero wana aza na kati ya France kohésité te yo mutoza na Belgique na Londres partout yo benga kaka Patrick balobi solution azosilisa banyama balobi Patrick aboma nyonso atika eloko te yo mutoza na problème ya bapesi tala traitement yango yo ya kolongola bintiekwa na chambre ya bana na église to pe na restaurant partout ozali ndeko nanga ata na Canada na États-Unis yo benga na numero wana ezoleka akotindela yo kisi akoexplike yo ndenge nini okosala traitement ata immeuble mobimba eza na mpese immeuble mbeza na bintiekwa yo na ndaku na yo bakokota te Patrick ayeli biso solution mwana mboka bato boende tozoluka na communauté benga na numero wana ezoleka za na bino 24/24 Patrick aboma nyonso atike eloko te aboma nyonso aboma mpese aboma ngungi aboma kintekwa benga Patrick na numero wana okosepela kohésité te